Merci fidèle internaute sur www.récit.tv na autoroute des stars live performance quand est au message Sabino live performance Tabanasak émission preuve à l'appui Babi présenté par votre humble serviteur artiste playboy pape de la presse Babi Sotolongola chapeauté libosa ba président de la République to pesa ba pouvoir et ba yo pesa biso mbote na ninga bien Babi na cadre ka ya actualité na cadre ka ya makambo na cadre ka ya découverte na cadre ka ya live performance Tabanasak Babi to ndenge ya partout ndenge ya masoloka na ndenge ya idéologie babi na minute oyo wana kaka stade de martyr babi stade de martyr eza ya koyinda eza tombe babi ne pena bakachelika na ndenge ya États-Unis sikoyo na ndenge ya kin bomona pena réalité makambo ndenge ezala bomona pena bamystique makambo ndenge ezala babi mingimingi kaka na kati autoroute des stars live performance Tabanasak. Je profite déjà pour dire merci à l'équipe technique moi na benga bango les infatigables Christian Malou Liboko Trépied, Filmassan Trépied, mes caméras Boujarate, à mon cordon du love international, mais ça n'a pas posté Papa Doudou, Papa Bruno Mossal, Lanzamena, Maman Christa Pello, et a profité de la PCB Dombote, tout vos alara, Pémen Artir, Playboy Pape de la presse, Babi, la rose à la kilométrique, peut-être profiter, Tokota déjà dans l'Axabino, Maramning, sur les Kabalobi, Christian Malou Liboko Trépied, Tambola, na biso déjà pour toi dans la Ninga Stade des Martyrs, sur la Dana Bandeko, sur la Dato, la Xatino d'Ava image des Maramboé les kilos. Christian Malou Tokota. Balobi mokonzi na biso elonse Papa Frank Diongo mokonzi ya bakonzi. Ezati Baba na chrono en marche, c'est un championnat. Chrono en marche. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Activé, Bethany Koumbi, Koumeta Moutoukoué Mbate. Bitumba Banzoko Matiti Moutemona Rapassi. Activé, je salue la présence de mon général Généron. Papa et papa.
Maintenant, c'est la street congolais. Bien joué de la part de Santa les Diables. Bien joué. Hey! Lelo eza lelo. Balobi, bakongolais nyonso tosepela na bakonzi na biso. Président Frank Diongo azongiseli biso lisusu bilengi. Bobetela maboko makasi. Azongiseli biso bilengi oyo tobandako mona kala ezongi lelo. Sans oublier mon colonel Chaco, président du président Ine. Sans oublier, je salue la présence de mon général Gédéon, papa social.
na combat nalobi problème na nga nalingi nayeba nyoka wana ya yo sikoyo ndenge basi wana eza nini d'après yo moko elobelo nini aza moyibi akimi nango apodi ok mais ya lobi asu yango na kisi ya koremettre yango te etali ye te tobandela komo merci beaucoup merci Après ce combat, Angel Sérieux sacrifie préparer que ce combat. 5 coups de sifflet. Colombe 5, 4, 3, 2, 1, 0. Activé. Bétali Koumbi, vous mettez votre boulot de matin. Ouais. Est-ce que vous connaissez pas l'esprit terrible? Ça tous pour tous, notre Rosas. Otikaye ya takacherne. Tunako mata. Ina bolongwa adibe. Ino bolongwa, on disqualifié. Bolongwa.
selon le Robotela. La règlement total est guerrière. Tout le monde très bien. Bonjour maître. Bonjour. En fait, félicitations d'abord dans le combat. Merci. Ndo Bundi au juge adversaire non comment? Non, adversaire Anna Azamakasi. Ouais. Il y a là vraiment, on félicité. Pour amener un combat vraiment tirer souka. Ouais. Pour un niveau on a ça combattre. Ouais. Donc moi qui n'a félicité Aza bon athlète, c'est ça. Babi na makasi no mo kokite mwana ndaye o abimi na cercueil mutaye ko aider. C'est ça, on a ça chef coutumier. Ouais. Village Mbetengi. OK. Hein? Na Kibambi. Donc on a ça moi na Mukongo 100%. Ouais. Donc ngai sont compliqués sur quand on photo benga ya kubenga. Et il y a pour contraigner sur aux alentours. Mais siko total qui cercueil wana tongo fongola to mona mutu te. Loko nini esala que mutaya bimati wana ya kani mystère kaka to nini hein koko ouais on a besoin d'embetenge tout possible on a tout donné en foroscom ouais hein surtout ni bangansi ba web so foroscom et l'axinine ouais les abdo wa so ba Congo et l'axinine expliquer parce que so ba Congo surtout on a aux danger hein ngama lema donc on est surtout na kosenga na ba koko ba kutinda pe ko sala pe na oza victoire mais combien silité ouais comment monsieur Cezali na ko OK dans na deux combats ou trois combats on a préparé pour na bunda mais ya makasi na bike super les passe Agnata soit quoi na pour na vraiment za bagarre OK ça vraiment bagarre et là on est promettre na ba fan non pour l'année 2021 ils ont bande depuis fin de l'année 2021 et là vraiment na promettre na ba fan na vraiment félicitations à la fan na nyonso na monde pour encourager kinga na autre ma champion de Tchango hein donc na bokasi na bango yango monenga na demi champion d'or c'est ça 2021 et ça vraiment bitumba na bitumba OK 2021 et ça bitumba na bitumba donc na viser mingi championnat du Congo donc na viser mingi championnat du Congo na francophonie en fait maître na lingi na na yeba bato ba croya kana kisito ba bosaka ba aventure message non ni no ko lobela bango pe ba ko croire na o bosala balobi o dodo sala bino miss la mieux mo capo miss la mieux ça nini ezomona yango na vérité o bosomona eza cachette eza molilité eza ba côté c'est que na ndako ko mieux zonité et ça c'est pas sur bino filmer yango ba mona ba bosé sala c'est ça donc bino ne boza ba témoin ya ba numéro ni sur ça c'est ça mais champion toki que quand tu continues na francophonie de la francophonie ba biloko o ba kiso et aux c'est vrai ou pas non ça là c'est dans le style congolais mais beaucoup ba lingi mingi parce que bo malibanda bo bo même ba culture américain qui auto limite que bo okende andakater ali mo na sakite andakater ba kundaka ali mo kate wana so kani eza fétiche te eza ba lingi eza ba luki technique je sais que Malema est champion du Congo na lit je sais que Malema a boxer je sais que Malema a sali judo donc ça n'a pratiqué ba sport nyos na si ko moni bandela ko na bandi technique on a relaxé mais bino pikende ko sengi ngai na bunda kisi parce que le technique francophonie so ba boy kisi na bunda technique
Et puis, on a mérité le titre. Est-ce que vous êtes sûr que la technique peut long? Parce que yo, tu as dit que vous avez mingi kiss. Non! Ngai sport on a bandi eza lit box judo. Donc ceux qui boboyi kiss c'est que on a ndenge bango ba kolinga. Donc autres hommes na fanatique na bambe yambea. Bambe maboko. Champion, question nanga suka tomonyo bimisi babiloko ba sardine okabi mais lipa oyo eza na maboko tomoni pena oboyi ko kabango ozoya nango lipa oyo lingolo banini. Donc lipa oyo na pena zota symbole ici. Tu vas mettre lipa vino, ba sardine, ba subilo ba kozo. Lipa. On appelle na nzala lipa. OK. C'est ça, lipa na sardine na judo ya ta molia. Merci. On bino zo ngala zote. Bambe wana te. Bonjour maître Acha. Oui, bonjour. En fait, Tomoni Boyena Père Nayo et Dingwe, Boye ko assister na ba finale Oyo. D'abord impression na les années ni puis les autres kende comment ils ont jugé en comment. Bon, ils ont kende bien. Impression na ils ont que non comment ça va ça le quoi biso tiki. Le tiki li bango boulot na ndenga bien, le tiki li bango sala na ndenga bien. Basa na musala na ndenge moko ya malamu. Et on sala bien na tali ba combat donc bazo kende na bango bien. Mais maître Acha à notre grande surprise de Kokuto na Kati un peu fâché, on dit on ça trouble na mesa, n'habite pas mon dingwa yo wana Tony. Non, ils ont pas dingwa été. Ils ont respecté le règlement là-bas. Ouais. Donc basali le moko ils hors règlement là-bas. Tout ça lini. Faut donc kende ko yebisa table officielle que non règlement budget mutu bodonde za bo kombo okutunde nazo mona. Faut na kota recours pour na yalala. Faut kota recours to komela président de la Ligue, qu'est-ce que tu as jugé de mauvais dans le combat? Ce que j'ai jugé de mauvais, c'est que balobi que corps étranger est cotaté selon leur règlement. Mais tout le monde moi na moka muka koti et comme corps étranger. Tout le monde les sous na kata cercueil babimisi moi na mususu. Et c'est sous corps étranger. Donc babilo ko anande au moni sali moi pas si place wana. Mais tout faisait catch. Nous connaissons marambaki si tu ressani. Marambaki c'est mon na raté ça molili. La personne mais pas ça musala bango. Mais parce que catch on continue la francophonie, est-ce que qui wana il peut exister car mais ba boyango. Maman, moi je suis devenu juriste. Babi yo kimi na tellement yo po akamonta bakisi omonika ke bakomi makamba technique ebele yango ba misubo sundoli kati te bon ngana sundoli kati pour la technique te bon ngana ata technique na technicien ba yebi ba 150 inda ba wasese ba palmas na Angola ba petit nanga ba trovada ba mabokotomo ba banani ba pecho ba pitibou ba nani Sodo nani a masqué nani. Petro a tétio. Robocop. Petro en tout cas, moi je suis un grand technicien. Naza un grand technicien. Un technicien. Ngana bundana technique na fétiche. Mais sikoyo na ko bundalisu tenasani. Nazotala na komi le président et attente. Parce que bakati a fétiche bon suka wapi parce que quand tu comme na bundaka na kisi na bango kisi mona na. Malgré ça qui c'est mona na raté. Est-ce que vite andé les on attend baganga mort à salani mort à sabeta à terre. OK. Merci beaucoup maître mot de la fin non puis na ba moureux tout ya catch congolais message moko na part non et ça va bien. Union so ba moura catch ba les laté eza déontologie ndé sali que na bunda so catch té eza na propre volonté na ngate mais ata na droit na kosepelisa bango. Ata na droit na kosepelisa bango. Kebo comme okata makamna ndenga ba kisi ya maître. Mais oui, justice ngala yebongo na kisi. Et puis nga mutu nazolo bango client nga ko polate ataza na tort. Client nga tazo so lingi meka mko mususa na tort na parquet benga ngo mona même na tribunal. Même na cour na organi nanga. Merci beaucoup maître. Le seul avocat wandi makisi ngai. Merci. Na polakate ato chete mbolobi ato moni likambo ndenge nini ya ko benga nga na organi kaka. Juge sera lingaka kata contre à okata pour.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci.